Fabien Sali pour Moninga News, Tangama Solo, boucle. Merci chers téléspectateurs, Nenge Bozalaki Ebele, Yakolanda émission Nabino, Oyo Lingala News, Oyo et Salaka Penza na kati ya Mopaya. Na émission Nabiso Mopaya na kati ya magazine Lingala News. Toya Melbino Moko Obalobi, vraiment, Lumumba, vraiment, assez que Otozalaka na Awa, a fâché, a boyi, complot, Oyo Sana na Este, Alobi, a dévoilant, vraiment, Mote Lumumba. Mote Mwana Mboka. Soki lelo na ye d'abord na remercier ndengo ya mbinga na émission na yo toza bana mboka mutu moko ayoko nyatela biso ekoko na kata moko na plate parce que soki tozongi mwasima boyibi ke Lumumba lobaki ke le plan a été déjà fait, le complot a été déjà établi d'imposer le gouvernement contre la volonté du peuple. Et la Belgique désire d'arrêter ce pays. Et l'éclatement du Congo c'est venu. C'est-à-dire quoi? Tu es bien. Bande Konabiso, par Rwandais. Avant Rwanda. Tu es bien, Bino. Vous allez travailler trop dans les grands mercenaires. Attends, c'est mon Bino. Tu es bien. La bande Congo n'y a pas de bien. Tu es bien qui a un libosote. Mais tu es bien yango na temps parti ben. Mais ba complot ni ngo ba sala pona RDC. Mais dis papa, nous sommes beaucoup aujourd'hui comme ça. Vous évitez que non les occidentaux, c'est-à-dire les Rwandais, les occidentaux, vous vivez bien les Américains avec les Français. Balingi bisote. Parce que tant que Rwanda a agressé Est et Mboka na biso. Voilà. Tant que bato kufa chaque jour. Parti à Tamboli na bamboke belé à koyebisa bango que non botala likambo balobaki tango parti écoute na Poutine elengisi bango ko Fati akuta na Poutine combien de fois après bon disons avant ba réagir na ba assassinat oyo ba fait na biso ba Rwandais baza ko sala vers Congo parti à Tamboli avant na ko komona Poutine ko il est pas na bango na ke botala bakambo oyo président Kagame aza kosala na Congo babeti yango kara mais biso vrai kara tala tozoloba boye toza koloba likambo parce que bientôt bakomona biso moko bakongolais kokota to mabele na mabele toza mabele na mabele so bakoto ya mai tobanga te o tokaboye na mai tobanga te ndiye lakisi ke mabele be tobanga bino kota mai nini obanga te yebani ka kota mai voilà toyebi cela a dit kota mai c'est-à-dire que non tout ce comprendre makambo sele ka kota mai kaka bande ko na biso bana ngambo vous comprenez so ngo yeba ngo siko bien kaka bande ko na biso na ngambo kuna yeba que un président Sassou voilà abala congolaise na biso voilà asa musoko voilà on a moins mais biso est soni comment que même maintenant ba pays où ils allaient frontalier na Congo tout ça ba frère bazo bundisa biso et ça passe bande ko na biso ba Rwandais baza na ba Tibere baza na ba Nzala kuna bazo vivre en mboka Congo ba bien tout ba minerai tout ça baza ko na mboka na biso butu mo kuna ipana peut-être que na misu to ke bomba balia quand même bazako bakonda tout ça balia mais biso ba congolais comme si tolinga problème na batuté parce que tolinga penza makila ya mutu tangate tolinga problème na butu ya moni toza na biso non papa eza lo sambo baya kotikela biso lo sambo na mboka oyo ko moyen congolais à revendiquer droit na ezate congolais zali na point faible ya pa prière c'est-à-dire nzamba ko sala nzamba ko bunda or que nzamba isa bunda pe nzamba isa sala siko etikali ke biso ba congolais biso moko ba kongomani to agir yango so mona ba to sala ba prière butu moyi nzamba to pesa réponse te parce que asia sala kalabi bino moko buntu siko tala ndeko mwana mboka tala eloko bayeli biso na mboka na biso batondiseli biso mangomba ya l'église moyen même jeune ya tina ya on église la lisi biso moi ba jeune na babima batala eloko ça te église la lisi biso oui yango nde mission oyo
ba Occident ba yana yango na mboka na biso. C'est-à-dire quoi? Au faiblir d'abord jeunesse. Tika bitumba nzamba ko bundela biso. Fanda kota ba jeune. OK, ils attendent jeune té. Où ils attendent ndé makofi. Tango ba ndeko so kufa na est. Est-ce que kuna pas na bango kuna na Rwanda? Bako sambela. Usaki ba sambela ko sambela ko sala nako. Hein? Le lo oyo soko tali na mandat ya parti uti ko sila. Depuis mandat na ebanda ka kotambola kuluka kinya kotambola. Baza ko yoka yango te. Soki kala parti ye apesi mukoro babi ya yo komona biloko. Soki parti ye so ina bango yo komona biloko. Tango kaka parti mone première fois okuta na Poutine. Ndeko. Comme Poutine a un esprit à noir. C'est que Poutine n'est mutu. Azongi makamuna so penda Poutine pesi su elengi. Non, oyebi soko taliban ndeko na biso ya Mali. Nde ba pengeli ba français. Ba français baki ba sonzo na kati ya Mali. Hollande. Mais tala ndenge ba pengani ba français wana na système ko to sanate. Libanda Mali a prononcé devant monde que non nandimi ko travailler na Poutine yaka ko se poser nga na makambo yana asingo secours Poutine akitisi libundeli Mali lobite faut se rappeler na monsieur ba Afrique wa lingi azu va faire rapport aya Mali so benga ba penso Poutine yemo rapide non ba ko eza polele Congo na ba ko eza polele ko na bio mais yebisa ngai bisika mususu tosala ba fête ba concert tuna bande ko na biso na est fo bato kufa mutu mons ba tikite ba mercenaires basala na kati wana na bande ko na biso ko ba nanga zalaki ye nanga mutasali organisation ya élection oyo uti ko le kawa oyo pasi bato afi pouvoir est-ce que d'accord oyo ka ba corps wana ba corps ba basala ka wana nanga lobi azobunda azwelo na eloko ya nani nana presse eloko ya nani oyo eza royaume te hein oyo eza bien ya biso nyonso Congo eza ya tata moko te eza ya mama moko te Congo ezali ya biso tout eza ya moto moko te ke no aye abi ke no oyo yanga nde Congo yango dafandela yango no Kondo Maréchal asali 32 ans de pouvoir abotoli pouvoir na ndenge ya dictature basasina kiliki na bafrère na ye mais le reste quoi hein abengaki Laurent Désiré Kabila dans Kotawa qui ba solo là ba sala nani gouvernement union nationale nous aboyaki ayo comprendre que non les américains besoin erreur a barré bande ko surtout et ba leader actuel yemoko est-ce que bundaki bitumbango ayo comprendre que non les américains ba utiliser qui vous comprenez donc na tante comme nango motu mondo faut fungola misu que na moment où toujours le bawa biso bato recevaka ba président na biso za koya biso peuple biso ba membre société civile biso ba pasteur totika makamba ko lobaka gauche droite o nzambe ala kisika te Moïse tango azui message ya nzambe alobi que non kende ko bimisa bana Israël na kati ya bumbu ya Pharaon abangaki ko Pharaon azaki moto sanga na ete mais aki pour ça nzambe te mais nzambe alobi kende na kozanga na elongo na kende ndenge na boko pamba bimisi nzete ba miracle bimisa ba ngolo na ba bibumu tout ça de mona gawa est-ce que ba ko ça ta ba miracle moko te bo ele na beka game kuna samka non nzambe bundaki bo na bi Pharaon takinani Pharaon aloka na mmoja aloka na tirani kagame na moment où c'est totalement bien Pharaon a trémé le Congo c'est que gamme est-ce que si ko ba pasteur baza awa ba bimisaka ba ngolo na mabunga ba bantaba ba sombo ba miracle de en passant je salue pasteur Denis Lessi je salue pasteur Denis Lessi parce que pasteur Denis Lessi il y a ça ba miracle na yi il y a ça ba miracle ceux qui pensa chef de l'état a PC confiance maman sona na est ici là
pasteur Denis Lessi. Ah, tu as la bleu one. Voilà. Oui, puis pasteur monsieur Bala ceinture noire. Il faut l'on la bango la côté Nzambe, la mouli moussante. Vous comprenez? Mais puis que pasteur monsieur na mboka na biso yo. Marié batambo na bosolo te. Ba bimisa bango libanda. Kaka na bandimi na bango. Donc basaka na Nzambe te. Vous l'avez? Vous comprenez? Makambo to ba o ya Congo hein. Ezamba comme trop profond. Yo singa biso nyonso na ba ndoki ya Congo. Na ba na Nzambe ya Congo. To sanga na biso tout. Est-ce que bandoki on suba mona na rapenza ne ba sera mokutu hein? Ba magicien ne ba sanga ba sai molo mo est-ce que ba mona na razusu ba magicien ba mona na rapenza. Bandoki bazali mais trop pauvreté les makasi. Vous comprenez? Bandoki wana bazali. Pas magana oloka na butu kama kwa kingo. Leo somo le tokufa mingi ya mboka na tokufa mingi. Kasi bako mina pour malade. Yaka kuna malade te ndiko mona mboka. Mingi bakufa elwa wana ba famille akufa kibo. Wewe mse kufa. Ezaki ba sacrifice wana kintoki yo bango za kusala. Ba chukuri ba kintusu o ba ndiko fuwa kongo wenga. Kintusu. Abuya no ba ndiko fuwa kongo. Kintusu kinyi wana. Bazana biloko wana somo so ba bimisa yango awata msu kaka motel matel. Yo na senga na bandoki nyonso. Vous comprenez? Tous les chors ya Congo, tous les chors ya ba province. To sangana. Tous les bizambi o bimisaka bangona o mabatu tout ça tout va passer tout. Nous à lokuta, nous à solo, nous à nan. To sangana po to faire face na Rwanda. Comprendre? To telemela bango ndenge maye bengani ba français. Congolais. O to lo baba, il a blaguité. Mboka na biso ils en ont danger. Ils en ont danger, cher ami. Tant que vous ba fufu, vous ba kiba ninga na bino. Bazo kufa butu moyi, bozo mona ngwao. Totika makaba nzembo pa bamba. Oh Congo. Totika banzembo ya koyelela papa matobunda nde bitumba. Tala muje tanga zu pouvoir. Amoni ke asola ki na ba rebelle na ba Rwandais. Asoyi na banga bikino. To sola ki na bino ezaki ba corps moko ezaki individuel. Vous comprenez? Ah ce qu'on a eu na mboka et comme le kamba nation, ils mboka na ngate. Ils mboka ya bana mboka. C'est-à-dire totalement madame nabino. Boye en assemblée nationale, to fanda, to sola to ranger banga corps ngo. Et comme il y a ndengol, je te face. Vous comprenez? Donc là que ba corps ngo sola ka. La bakati mini kuna na kati ya zamba Kongola za tenya ate kusaba ko soke awa na Kongo awa tukundimaka yango te tulinde bakor ko esenga kino bana mboka na bino boye tokandi ganya oyo bakora bananga basalaki esimbi te na koti rebellion ngape na luka façon ya kuzonga tala na moni ku loi za bien basala tort loi on est salé. C'est-à-dire que bateau tout basala qui la rébellion attend ou 1+4 ba béni ba limbisi bang mais oh ba koti ba rébellion attend ou au koti rébellion tango songa to 4 jours ndaku na ndako si parti na vous comprenez oh so qui te yala voter loi wana na banji tout esprit ko songa normal na ebisio to perdre ba nationaliste mingi na mboka na biso non so to lolo frapper parce que ba leader ba papa, vous avez battu? Ouais. Il y a des leaders nani politique pour faire face à Bakeno, le roi Balumumba, côté Bonzambe, le roi Bakasavu, et quoi, na Kimbangu, Kimpavita, vous comprenez? Bateau Bachaki, maintenant, Babikeno, Kindo Kamindele, na Boutou, on battait les médias. Vous voyez que nous, nous avons indépendance spirituelle dans le Congo. Nini. Nous avons indépendance spirituelle parce que nous avons pasteur à Nini. Baza penza kolobela parce que on a Congo papa indépendance spirituelle d'être le cas. Non. Kimbangu da bandaki kupesa kokota na kati indépendance spirituelle. Bayo comprendre que non, alinga fungola bato ba molimo. Bato bakoma bi. Balungoli. Babari. Olandi. Siko balumba tango bayeko ya. Na bakasabu, bachombe. Bayaki na la moko ya bien. Mais loko ne kaboli bango. Parce que na kati na bango
baki na boka na souté pour pouvoir mais ma bossa mi ke ba bunda pour na mboka maintenant tant déjà Tchomba comme na elle na ye oh tu bande ko sala échouer bakemba na katanga parce que katanga est cible ya liboso bazo doba paswa ba katanga soka ba réussir na kuna ka esi bango si katanga kisangani de cible ya bango bachama mais penza est-ce que na be fort au présent na biso Fati Beton biso ba parler ba kinois de me semble na obenga Fati Beton est-ce que ba okata ngambo wana au Fati Beton ndenge penza azosala ba voyage na ye ndenge azokende kende alukaka Congo fo ezala ini Congo ekoki kokatama te fo ezala ini mareke bazotrahir ye epa bagénéraux epa eka ya bato mosusu mpona nini me ye azolemba te aza kolakisa bango kaka nzambe na ye azopimisa bitakala na bango bazomona makambo oyo bazosala mpe bakomplot nyonso bazosala azolandela bango etant ke lumumba non, en tant que membre de la société civile, parce que là, je suis quand même président national, il y a dynamique de développement du Congo, c'est-à-dire qu'en sigle DDC. Donc, au moment où on est parti à côté de Bonzambe, il y a Mawatro. Ok, Nathan, on a monté à ma chère Mawati. Tant autre, on a monté à Mawati. Parti fa diminuer ko mawamuke. Vous comprenez? Parce que nous avons temps. Mais tu as déjà peine de mort. Tu as déjà peine de mort Monique. Papa, na biso na bien. Peine de mort, non. Toi peine de mort. Yo, bazaliawa. Muza le baki tala, muza ya biki non. Bato la commencer na biso. Après si ordre na population bo Monica mba suspect. Mukamate, ali mubambe. Mukamate ali mukule. Batuma Rwanda belité babalusi yo moko ebike ba mabongo ko meke be na mboka na biso aba okende mabomba na ba arme na sima papa pona nini Laurent Désiré Kabila sali ngwana parce que amoni que non peuple soit fait comprendre makambo po yo moko okisute a peuple bo bunda ko na mboka na bino yango to c'est que parti Beton alo bakino population oui boyebi ilongi na biso ndenge ezalaka oui ale bokota tokota na armée tokoti na administration tokotalaka na bilongi totali yo bien outa wapi donc tala papa yango nayebi ke il faut vraiment bichabocha de l'État yo na yo ya très sincère ntango akala ezalaki outi mbandaka oye na centre ville ya Kinshasa déjà chef du quartier ayebi ke non mpaya koti awa vous comprenez chef d'avenir ayebi ke non mupaya koti awa bakei kuna kotuna papa oui o nani ndeko na yo oui ndeko na nga aye akosala mikolo boni akosala mwa boni vous comprenez mais biloko ndenge wana ekenda wapi Fati Beton zongisa babaro zongisa likambo oyo ba chef de riba bazala salaire na bango bazala lokola ba agent ya l'état. Mais le chef de riba, ça va pas salaire. Non, le chef du quartier ne va pas le salaire. Le chef de riba va salaire. Mais c'est vérité. Ngala le baka ngota. Kutu le chef du quartier va salaire. Tant que personne y a une télévision trop, le gouverneur il y a ville à Zasikoyo. J'entends Ngobla Mbaka en tout cas pour le chapeau parce que en place on a quelqu'un qui biso la société civile. Vous savez de toute façon que non, le chef du quartier va avoir salaire. Mais beaucoup de c'est moi le chef de riz. Et nous pour on eya mokonzi ya mboka pesa biso jeunesse ya peuple congolais. Ordre ndenge musa salaki. Baby. Na kata armée. Administration na ba veni. Ba là par-ci par-là. De l'autre soki tozana ba filtrer mingi. Ils a point faiblesse na biso. Moto bumisa moineza te parce que il y a déjà beaucoup de les filtrés, tu vois. Mais si quand on dit que non, chef de l'État, à la façon dont on a fait la façon dont on a fait la façon dont on a fait la raïs kabang na balo sala siko abani ko trier balamu ko trier monsieur ba face à moi ko agir hein sans pitié siko atali ba façon la bango tout et puis siko il y a mélangé yango apakisi na waye
comprendre po siko to kena musolo malamu parce que makamba ko tambola mo mboka tamboli trop eloko ezate bato wana balingi biso te yango bakena bino ko la Poutine afungoli maboko mais tokende likamo pe sila nanu likambo ya bakoboma o tolembi yango esila nanu esila congolais c'est le temps totika banzembo ya bamawa tobeta na makofi po soki pe mungu aoki yango pe bamona ke nawa comme c'est terrible vous comprenez donc c'est ça mon amour ça va Lumumba tolingaki le temps que vraiment opesa message o opesa rapenza o Lumumba apesaki le temps que yo ozali na biso nango awawa opesa message pour la est voilà ande pour la biso bana est nasepeli makasi na ndenge na ye vers bino nakoyebisa bino boye nazo rappeler yango toujours que esprit ya basetre na biso elamuki mikolo makasi soki elamuki mpona nini balingi balibere kaka mboka na bitumbo tokende yango naopesela bino ka eloko en titre de rappel la Belgique dans sa confusion de considérer le Congo comme sa propriété héritée de ses ancêtres a monté un complot avec d'autres pays enfin de les bracaniser et pour démontrer le chef de ce complot toute la communauté belgique résidant dans notre pays doit quitter sans appel la terre de nos ancêtres. Faute de quoi nous allons chicoter cette communauté comme elle a chicoté nos ancêtres. L'indépendance du Congo marque un pas vers la libération de notre continent africain. Voilà. Je vous remercie vous tous. J'espère qu'à la prochaine, Tokolonga Bitumbao. Nangulu Nazama. Bye. Merci kaka ninge tolubai ke awa tozali na kati ya magazine biso Lingala News oyo na émission oto blaka mopaya ndenge to yamela bino Lumumba bobengi bati bantule yamela biso Lumumba po na makambo ya est complot zo sala mapenza biso awa tozo comprendre complot yango to yamela bino président Lumumba vraiment a expliqué bino ndenge kaka ezalaka ngana bino tokomona na la prochaine bye. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.